Pour ça, des hommes, qui est la place nous? Qui est la place nos stars? Yagabi Tumba, Maman la Gaïta. Bon, Néné, est-ce que vous allez se faire là? Néné, serré. Néné, naïbi kobanga kana hote. Salayanga, salayanga, samboyo. Salayanga, salayanga, samboyo. Salayanga, salayanga, samboyo. Salayanga, salayanga, samboyo.
pasi ata minyoko okwakanga te Yesu na ngai ata kutu na bungi nzela Nzambe na ngai napeleli yo zala pasi eleki nzoto eputolobaki tokofangolama tokomi wapi ye olobi nini Nzambe na ngai Sala yanga nsamboyo sikamate sokasika ngai Sala yanga nsamboyo jala na ngai Sala yanga nsamboyo tata Nzambe Tata Nzambe tata Nzambe Tata Nzambe Fumu Yesu Fumu Yiswe Fumu Yesu Fumu Yiswe tata Nzambe tata ekele tadidi awonda kolia tata Nzambe tata ebe futumuna na salto tata Nzambe tata ekele tadidi awonda kolia tata Nzambe ebe futumuna na salto ekele fumu abafumu ekele Nzambe abazambi ekele luzingulwame Tata Nzambe ekele fumu abafumu ekele Nzambe abazambi ekele luzingulwame Tata Nzambe ozayanga 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 te Ozayanga napetelaka yo te Ozayanga 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 opelelaka yo Ozayanga nayebi yo kosala Ozayanga zamanema zamamukuna zamasonika fute telamaka mozosala na moisni yamba jaktana na mboka bokuni na yo aza ya yo olatalo Ozayanga oza pe ya ye Ozayanga couple olangi oza Ozayanga pe ya bango Ozayanga esprit malazamio Tata Nzambe Fumu Yesu Fumu Yesu Fumu Yesu Fumu Yiswe Fumu Yesu Fumu Yiswe tata Nzambe tata ekele tadidi awonda kolia tata Nzambe tata ebe futumuna na salto tata Nzambe tata ekele tadidi awonda kolia tata Nzambe ebe futumuna na salto ekele fumu abafumu ekele Nzambe abazambi ekele luzingulwame Tata Nzambe ekele fumu abafumu ekele Nzambe abazambi ekele luzingulwame Tata Nzambe ozayanga 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 te Ozayanga napetelaka yo te Ozayanga 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 opelelaka yo Ozayanga nayebi yo kosala Ozayanga zamanema zamamukuna zamasonika fute telamaka mozosala na moisni yamba jaktana na mboka bokuni na yo aza ya yo olatalo Ozayanga oza pe ya ye Ozayanga couple olangi oza pe ya bango Ozayanga esprit Tout présenter, le quoi tu as ôté les mains, nous pouvons présenter nos sincères condoléances à la famille de monsieur le célibat qui vient de Yes! Mesdames et messieurs, étant épuisé toutes les deux mauvaises nouvelles, je vous invite maintenant à recevoir la prière qui va sanctionner le début du commencement.
Nazana besoin ya bana oyo babambaka basoda mabanga te soki babeti bango o aza mineur. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Tozobenga homme de Dieu oyo alingi sambela et que prière na ye yango nde ekosalaki makambo eleka bien. Le mannequin du pastoral. C'est lui qui attend clairement la voix du Saint-Esprit. Il s'appelle Pasteur Pierrot. Écoutons la prière de l'homme de Dieu qui avance. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Maman Tosambela. Maman Bakonga. Oh Yesu kamata. Mata mote. Kamata mote mananga. Ezali ayo Yahweh. Toza kobondela. Soki motoza même pas la respect à prière, c'est que la monitina na yo awezate. Seigneur Dieu des armées, nous te prions. Père, tu dis dans ta parole, avant toute chose, que nous puissions te rendre gloire. Que nous puissions te dire merci. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te remercions de cette entreprise de mariage qui avait commencé. Et voilà que une première pierre, pas la moindre, vient d'être posée aujourd'hui, c'est-à-dire la célébration du mariage coutumier de notre frère Brunel. Avec eux, continuez avec eux et achevez avec eux. Loin de nous tous ceux qui ne te confessent pas. Nous chassons de ces lieux tout esprit de désordre, tout esprit d'incompréhension inutile, tout esprit, voyons dans les lieux arides au nom de Jésus. Nous profitons également de l'occasion, Père éternel, pour bénir cette nourriture qui sera prise par ces invités. T'invitons de fêter avec nous parce que dans ta parole, il est écrit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour fêter. Père éternel, c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous ici, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci. Représentés. Mesdames et messieurs, chers distingués artistes culturels, chroniqueurs culturels, mesdames et messieurs, distingués invités à vos titres et rangs respectifs, nous avons ici l'honneur de vous présenter celui qu'on appelle l'homme du moment, celui qui a commencé, qui continue, qui va achever, l'homme au charisme de son excellence, Monsieur Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, l'homme à la discrétion comme Joseph Kabila Kabange, aimable, amoureux, intime, très doux, papa chéri, le responsable du moment, l'homme à une seule personne amoureuse. On l'appelle Soki Nathalie Kombo Naye, s'il vous plaît, Nabosenga Naya Telema, Topé Telema. Il s'appelle Monsieur Brunel. S'il vous plaît. Papa, c'est moi na mobali. C'est kaka teoma. Le kala na sali na bomo. Ngai Brunel etala lelo. Andai. Tandenge basi abena kitoko batuli. Solo Brunel est né à Kinshasa.
Simon Kimbangu. Chrétien. Papa Benga. Papa Bimel Vanda Nangwene Nayo. Bobeti Maboko s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Bandeko nazali kobenga mwasi moseka ya lelo. Nazobenga la Vierge d'aujourd'hui. Elle a la couleur de perle. Bétélé ma boko s'il vous plaît, madame la Congo. C'est là. Appelez-lui. Taïe Koune Kitoko. Anzambe na ngai. Bandeko. Kombo na ye ezali. Maman Nene Bota et moi si à Bimel, à Botamana Kinshasa, Mokolo Moko, Sanza Moko, Fula Moko, na Mama Simon, Maman Mouille l'église qui m'a dit. Famille à Papa Pius Bondaï. Battez les mains s'il vous plaît. Soyez vite à la téléphone à qualité. Soyez vite à téléphone à qualité. Aujourd'hui, on a place.
S'il vous plaît. Donc, représentez bien les 26, d'accord? Te représentez bien les 26. Merci beaucoup. Voilà, Il y a des gens qui m'ont dit que la place de on s'est des hommes de on s'est des hommes de la place de la place de star. Il y a Gabi Tumba, Maman la Gaïta. Nicole est pas capable de côté. Ah, Nicole est pas capable. Naba Darling, tout Bazakuna, Marie-Jeanne, Aïjou Maïcha, Aïda Kapilas, Bazawana, Baliza Queen, Anna Teresia, Bamoyo, Bakarina, Mimi de ouf, Azawana. Oui, bien, Azawa. Donc, ce qui s'est dit où allons-nous pésaler? Où allons-nous pésaler? Donc, s'il vous plaît, Batekunanga, on dit pour un téléphone à qualité, zoomer image et si qu'on s'allie. Bouton d'imayo. Zoomer image et si qu'on s'allie côté de maté. Ma téléphone a moins de télémara, s'il vous plaît. Il y a sur le télémara. Il y a Brumel, il y a Néné. Est-ce que beaucoup y a des choses s'il vous plaît? Bon, Néné, est-ce que vous allez se faire là? Néné, serré. Néné, naïbi kobanga kana hote. Salayanga, Salayanga, Samboyo. Salayanga, Salayanga, Samboyo. Salayanga, Salayanga, Samboyo. Salayanga, Salayanga, Samboyo.
pasi ata minyoko obwakanga te Yesu na ngai ata kutu